Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Chiparando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mile. Mama wongo ya mama mama. Mama la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Wumela. Mama wongo la reine Omba. La reine mama. Puissance Chiparando ne makambu. Même si bino na ko yaka yaka. Bomona pena ke gezma weta rapena groupe na ye azaka pena orchestre na ye. Vraiment pena bana kini bakanta kaka azaka na batu mo boye ba basangana kaka. Babeti makambu melelo pena boko comprendre na ona Chiparando ke gezma wete asa pena na groupe. Puissance Chiparando la fin du pays. C'est bino na ko yaka pena na orchestre ya. Gezma wete mutazo frapper micro to habite akomi na kisi azu wapi po moto danger pena ba mise tout ba ko rater babitala kaza première na tos kitoko pena yende première vraiment pena mbote nano mbote artiste lelo pena bana kini ba comprendre ka vrai nom ya orchestre na biso te vrai combo nango za nini BNB betana biso combo na yango na donc BNB betana biso collectif d'artistes moko boyo babetaka bien basolaka bien ba jeune bazana bango dépendant et indépendant en même temps, c'est-à-dire bana droit ya robé tandé balingi mais première base na bango zalaka bien voilà lelo bana kini babina tuna yo ndule amapena ndule pena gezma wete na Yusufa et ça que on ndeni ko beta pena podium mona artiste aza déjà le pelikolo na minute yo pe moto danger Toanda kumoko za kwa ya na ngai na kata palais donc sur la singa nzela dans normal kwa na komo mesana déjà otuta na komona na artiste minene ko sala mama minene na mo mesana bino mbochanga place wana peuple congolais de sala rena za l'artiste sans bango na zate donc bango pesa nga chance wana na sala ngo ka bien et zo pesa nga mayele na zo kola voilà quoi donc je suis très heureux ça là vraiment sentiment moi ya makasi lelo toto ba ninga misusu ba loba kaka mais orchestre ti lelo ba misia boye bazala te mais lelo to pena pa gezma wete to santi pena ke ba misia danger pe ba pomper na Chiparando eta ke yo leader ozo s'en charger pena ba jeune boye et salon ndeni yo moko jeune et ça a plaisir et ça n'a bien non mon que non des aboyés rapport à image ba tebe ba komi ko ba pe musala ba komo timela banzela grâce à l'initiative Nazoki. C'est pas peu de choses, bah talent, bah ça va dominer, bah parents, bah ça donc vraiment ça la rend bien, mais bah il s'en a peu ta charge. Qu'on s'occupe de battre belé bon, c'est pas facile, mais bon tout pour nous on est simba. Les lots en bas tout, bah t'as les messages Chiparando, babi tourner la biso gezma wete, babi changazemi gezma wete à ibi, et au salon de nini, yo leader ma casse boto mon puissance. Na mais baloba problème té, na comment banzem. Na habité to sala lingala te to sala ba crignon sauté mais na yiba ranze mamouté na sala ranze na maele na ngana sala nzem peu importe que les gens vont dire vous consommez la musique telle qu'elle se présente ne suivez pas les biloba loba de trop abeta concernant banazate ba ebiete ba boye na bomae ba sa ba baloba ka to mesana donc ce boyo ki asika bo consommer ka ti bo mona nga mona yoko de ko pesa bino version solo nzembo ya gezma ete changa ze mezo makala mingi te sabana kini nini ba hotel misa Chiparando yeli ba susu nini to tozoke kala mingi te tozona podium kuna to mona makambo yeli bango nini to ils répéter d'abord ils a le bloc ezali o ezo makala mingi te boza bien descendre moi ya mabe ta appelle lo sali suba o mona na Abdul sali on neni ta sali ba o mona Abdul na DJ Abdul te déjà to coopérera bien to na moral pe que to ça maintenant to salité ah vraiment pena to banana la ba monsieur gezma wete po yeba pena soki ba vivaka ndenge nini soki ba travaillaka ndenge nini ba bénéficiera to te bo yeba nga na émission Chiparando Jedar Ndokia Mukolo mwana yambo donc so moni agara binana omoni Jedar Ndokia Mukolo fils aîné ngayeyo
toza na répétition na biso ka ndeza laka oh leader nanga yebi bakala mingi te to yoka ngo nazalaki na bebe nanga nalingaki na motema zwanga bien mais innocent leader na yo ke a leader nanga te nengo pesa gaz ma wete respect pesa pe innocent saka do yeka ande e wane yebani na banzemo makamutu asala wane yebani mutu aboya zati misheni yo mona ke so ba cheli yo pena fara komba yo koka na Congo yo o abeta no kesa mutu ndoti yo te nga banga ka leader nanga wa
Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mopepe oyo bato bapemelaka bolingo vrema soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia mama yo 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 automatika ba mama la reine Omba mokonja ba mama la reine Omba Chiparando denju sarela kisanga nzela emeka saka meveye mile mama wongo ya mama 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 la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te wumela mama wongo la reine Omba la reine mama